Orao, il est là. Cette boîte a fait de l'Afrique un village. Ma solo est changé. C'est-à-dire Tchad, Azaliao, Maroc, Azaliao, Nigeria, Azaliao. Au niveau qui écoute Afrique à côté, Afrique du Sud, Azaliao. C'est grâce à Orao. Yangonde, je recommande aux Africains, au peuple du monde entier, de rentrer dans Orao, condensé africain. Congo Koutou Kolobate, d'émission et ton américain, RTGA, Azaliao. Avec cette box, retrouvez Casarima à la télévision. Tokuti wa vandina bande kubili na sima basi komi bali bino boza banani. En fait, biso nyonso papa nyongo monya tozali bana papa wemba. Nga za yana bangwa liboso, kombola nga Julie Kokuna. Ya liboso ça veut dire quoi? Parce que moi na liboso to mona ki est. Moi na liboso to mona ki et puis mokili mobimba ba mona ki moi na liboso. Bon. Moi na liboso ya maman Amazon, ezali leki nanga kadi. Oui, attends qui discours. Voilà. Oui. Ngai nazali mona liboso ya papa wemba. Après ngai kadi ya ekolanda, mais kadi azali mona maman na biso Amazon, na bandeko nanga pe mususu ko baza et pas maman Amazon. Oza mwana na ye papa wemba yebaki yo soki ayebaka yo mpona nini na matanga tomonaki yo te outi koyande. Papa nga navandi na Liège. D'ailleurs on a profité pour nous opesa baninga na nga nyonso ya Liège mbote, communauté nyonso batetela mbote. Donc biso tozalaka te toza tokoli a na Kinshasa tobotami mais tokenda bamboka. Donc nga nazali mwana papa wemba ya liboso. Famille ya papa wemba wa ebio est-ce que maman Amazon a ebio est-ce que leki na yo oyo zobenga leki na yo? Maman Amazon aza mama nanga abokolinga azunga muke abalisinga na bali na ndako maman Amazon. Donc naza na explication kutu ya mingi ya opesa te. Naza mwana na ye. Ovanda kana Liège oye okuti papa na yo bakundie ou bien oyaki avant parce que na matanga to moni binote bilongi tout awa nazomona na monaki binote. Oui, au fait biso toyaki ya tosi tosali ata mikolo moi 4-5 jours. Il fallait tout sangana to la papa na biso avec ensemble ne papa lingaki toza bomoko donc tozali kozelana mais tozalaki na place à kolala te. Il fallait tozela to kende kozwa bana misusu bauta bipai na bipai toza biso nyonso ensemble. Yango bomonaki biso te baleki misusu bazaki véhiculer te, il fallait to s'organiser neti misusu bazaba yebi Kinshasa te. Il fallait ko encadrer bango et tout ça et moi j'étais là pour ça. Mais na matanga nazalaki na ma campagne na matanga mais le ko la matanga ezami balé bana moloka et puis bazolela papa donc papa azalaki papa ya bana ebele yaya baleki ebele donc toleli est partout même na Kinshasa baninga mususu bazolela ye na bandaku donc nazalaki na matanga. Caméra ezali kotambola wana tozali komona bana na ye je crois moins de 7 na maman Amazon tomonaki ata elongi moko te ya mutu avandi na bino ou bien boye ko bimaka pona lokola basi bakundi vie tika to mibamba lokola pe tozanga ba papa. Non, au fait papa tant toyaki d'abord on peut sa merci na président de la République, on peut sa merci na maman Olive et puis na ba ministre nyonso na comité nyonso. Au fait biso bana tozalaki na organisateur o ba pesaki makambu ya bana ya papa mbala maboko na ye. Mukolo o biso tokomaki tokomi to par surprise tokuti ke mutu ayamba biso te tozalaki na place à revendre te pour tous ensemble donc na comité ezalaki il fallait biso nyonso to sangana mais tozalaki ko sangana te na sali démarche na kei pas responsable numéro 1 ou azali ko s'occuper na makambo o bana papa wemba bazala apesaki biso esika mais mukolo ekomaki to kende na matanga o bazali ko tia papa na biso pete biso toyebaki kaka que bakili wana zeli baleki nanga tokoki toye na matanga mais to par surprise tokomi na matanga tokuti ba place te ba tia place pour na biso te. Or normalement ndenge ezalaka soki bokomi batie maman na bana batie pe bandeko o balandi mais biso tokutaki ata place te totuni ba place na biso eza wapi oh ba place na bino eza te, il y a pas de place pour vous. Totelemi mais
leki na ngai mobali Poitiers alingaka sala moi trouble parce que il fallait to vanda quand même tout ça quand même bana na yetu uti musika to la papa na biso avec fierté avec honneur ndenge nini to za na ba place te après maman moko ayaki wana fait ça ka ba maman parlement alobi calmez-vous nazoti la bino ba kiti azui ba kiti atieli biso na sima donc ezaki neti ranger boye maman Amazon na sima ba tietie biso mbote ndeko olingaki obimisa mobulu mpo na nini yo mpe oza mwana papa wemba il faut tovérifiaka parce que oui olingaki obimisa mobulu na matanga papa na bino baye kohonore papa ezalaki mwa twana pasi okrake koya komona kaka dekolese bano tu balia mwana makambo ate donc batard aza te so na mina betelo yanga moko papa remeta biloko nyonso o famille mama na ngese ngai donc nazo se considérer bâtard te pour na koya ko humilier biso na palais du peuple modèle wana et ça vraiment passé koya bo considérer ka ndeti 6 moko bo so ina se calmer mingi pour na mon président so pena président te ah bon abo so caméra bakiti et tout le monde vient dire non calmez-vous bakiti yango ne chami et mon nom bakiti ko mulo tant mokonzi wana ye alobi allez olongola bakiti awa ayi koyebisanga alobi soki bomeki na kobengana bino nga nayebisi ye non papa okobengana biso te biso toye tolela papa na biso papa biso bomba biso te nga azali na voyage le 23 mai na papa na Angola nga botem na matongi mobimbe yebi nga nani de preuve aneke cercle yaki na matongi batikele nga na camarade na Patrick Bogol de waliser na lingi to lingi lobe na to beta c'était humiliation et simbati soka bomba biso to bimi ne to mone ba matanga ba ministère mususu ye pa mona te so tuni moki longi to ali ba yebi yango bomba nete oyo ya suka oyo akena na école na ko signer na Saint Raphaël bala Saint Raphaël ba yebi papa moi akena na signer bulletin bomba te poni siko biso mutu mo yo lingo bomba biso te ba humilier bino na ndeni toi na place fondateur donc bobo biso ndeti donc stade bobo biso neti lobby papa ezalaki prévu kutu makambo elekaki na palais du peuple to décidaki que tokokende na messe te tokolandana ka na cimetière mais na ba conseil ya ba tata mwasi ya ba papa leki toye komikitisa tolobi tokende quand même parce que eza ya papa na biso tokoki kosala papa na biso bongo te soki bato wana bazolinga baseme zizani entre nous dans la famille mais papa na biso aza responsable te parce que papa na biso avant akufa abelaki tozwaki ntan ya kosolola eza na makambo ayebisaki biso yango wana vraiment na bandaki koloba ke je vais me battre papa pour que nous soyons unis tokomi mpo na église toye kondima mais organisateur atindaki membre ya organisation arasiraki nga ke bakiti na bino ekozala place boye bokovanda soki bokomi bokovanda tokomi na église d'abord tokoti toye tovandi na bakiti tokutaki baye lisusu mpo batelemisa biso awa te tozomona bata protocole mama moko na kotanga kombo na ye te abandi kosilika azosilika ke koluka or biso basi bafandisaki biso leki na nga mobali alobi totelema te biso toye koassiste mpo na papa na biso tokotelema te nde tovandaki lokola mpe baboyaki ata moto apesa discours ata moto a rendre hommage même mwana nga mwasi ntango papa azalaki na bomoi azalaki koyemba na ye baboyi ye alobaki ye akoyemba te azali kuna so na lève toi un peu atele alobi mama nga na kotelema na kokende ti likolo na kiti na rendre hommage na papa na papi na koyemba te mais na komata devant tout le monde parce que lokola bino bolingi bohumilier biso me ngai na kolakisa mpe bango ke humiliation esimbaka mpa na ngai te biso mpe tozalaki surpris ntango atelemi bato nyonso bakomprenaki te bakonzi bazalaki ya matiti likolo asali tour ake ayebisi abe wana na lito ya lobi j'ai juste rendu hommage à mon grand-père merci akiti na ye mpe abandi na ekolela kei abimaki kutu libanda ndeko na ya mobali ya ekolanda ye donc biloko abongo eza bien te
biso toyaki te po toya kolela toya kolanda o to bando koluka mindondo tolingai ka batika tolela papa na biso avec dignité tokomi lisusu na cimetière tokota te bakangi porte na pusani lisusu pembeni ya papa soda wana colonel je ne sais pas qui ya oyo azaki pe mokonzi na bango alobi nanga mama tu ne rentres pas mitindo epesami bino bokokota te ngai papa ndeni oyebi keza ngai bino bana ya papa wemba bokokota te nga na tuni de quel droit biso tokota te toya kolela papa na biso nani apesi mitindo wana yo oyebi ngai alobi mama nazosala mosala apusi nga pembeni nayebisi na kokota amonaki quand même que nazalaki na kobanga te atiki na koti mais lokola ezalaki mulongo ezalaki mulai baleki baye koya nsima ndeko na nga Poitier ntango ye balobiki ya kokota te bakangi nda ye kosala trouble na libanda ale bashege baedeye babi o mwana papa o biso bazalaki bana matonge baye kosala trouble bapusi porte bango nyonso bakota. C'est comme ça que ça s'est déroulé. C'est comme ça que ça s'est déroulé. Nalingi na comprendre eloko moko maman papa akufi atiki bino boza ebele boza à peu près combien ce yoye? Au fait papa na biso tanga zaki na bo moyi abandaki kolobaki aza na 32 enfants. 32 enfants. Ngai tong na sangisi selon ngai tozali 29 mais biso nyoso 29 nde toyete tozali quand même une vingtaine mais tokomi 29 te parce que tosolola ki na oui il y a ba organisateur ba o bazaki na comité balobi atiki soki 36 moko yozola ki samo na ntuka balobi moko azana na 6 mois na bana non bana ntuka bazami balé o ya mbudi ouais bana ntuka bazami balé msusa za azana un an à 2 ans donc voilà biso tozolanda ka volonté à moué papa na biso avant kufa na yebite papa ebaki te ki akokufa alobaki makambo ebele suka na ye o biso to vivaki ye penza tozalaki nazalaki na bana nga basi mibale na oya mobali tokei kotala papa na biso alobaki ebele susi na ye ezalaki bana na ye alobaki na réussir kosangisa bino te peut-être pour des raisons X wana tango abelaki avant oui mais kufa na ngai na lingi osala nga effort osangisa bana na ngai nazo senga alobika bango te na ba o bana ndako osangisa bango soki osali yango te Julie na kokufa mais avant na kufa na ko maudire yo kutu baswana na leki na nga mobali alobi komo kokoloba na yaya bongo ye atiaki papa penza matata okoki koloba na yaya bongo te yo boti bana na yo osangisi te sikoyo ye alingi asangisa oloba bongo en tout cas papa ezalaki volonté na ye alelaki kutu alobi sala nga vraiment eloko wana ovandi obengi ndeko no kadi ovandi obengi ndeko no boye ovandi alobi bana wana ondira ayebaki ba oya mikie s'il te plaît avandisa mobali na nga alobi bozwa mwana wana bo adopte ye lokola nazo travailler nanu na koede bino mais en tout cas naza suna makasi te bozwa oya muke akoma aza mwana kuku na nga nazaki étonné nga alobi mais pourquoi moi alobi parce que oza mama oza motema munene oyebi kosangisa alors osangisa mbana nyonso biso tolandi mama mazona alobi que yakuta mwana te na ndako tokoluka ye certainement mais tokotuna nini alobi yakuta mwana te oui yozoke ok komi bamba peut-être obosa na papa na yo to papa na yo akufa yo pe ozamu amuke oyebi te ba ok komi bamba kaka olobi kota ba musicien kuna entrée za facile te papa eza bon papa olobi komo nani Mika Shun bien connu sur Mika ya Fatuma ngam na liemu tasuka na bana nyoso papa na papa avant voyager ngam na moni tasuka na mama mason te dia ndako moko jour papa donc veille ya papa voyager ndeko nganga ba sakare lomko à part ba ticket place auto vandia sikoyo boko kende na réception gouvernement te sofuter tant que se déplacer pe biso to so pousse to tam sango gouvernement te fouti en bozo bon la bien ba komi bana ya papa wemba donc ezali kambuku tu ya robomba te mais ya kobomba te place na lina comprendre te gouvernement azeli bino place ya ovanda afuti babiye bakomi bana papa wemba mais na
organisation balingi bobimate parce que organisateur wana mukolo mutu aza en charge de l'organisation anande yem tazo sa makambo nyos parce que maman Amazon a un pouvoir à mon côté tout le bien clairement maman Amazon a un pouvoir à mon côté na kata Kinshasa a une décision politique dans tout mon quoi na simane a appuyer na autant à comboter mais batunions pas monaki ba geste ça yo maman Amazon a ebio ayengo tolo ba bwena ayebinga très bien nga zo dîner à Souka to liana ye na député moko na autant à combo député na parce qu'on était il était invité chez papa to liana ye dîner à Souka papa botanga quelqu'un no ya bandeko na yo oyo baza bana ya maman Amazon tu n'as pas ça tout comme on a baronio so to bandina ya na biso Kadi après Kadi eza junior après junior ezali Joe voilà ezaka kaliboso na ngai après un mot aux ana viva aux ana Léa si je monte pas le victoire après là et en fait mutasuka yohana bon qu'est-ce qui a fait qu'il y ait insistance ya kengayo le mwana liboso ya papa Wemba mais c'est parce que à santaki que mutu moko alingi a infiltré donc oui, je pense que non c'est pas ça au fait que ndenge ndeko nanga mobile autoloba il faut ezala peut-être bon organisateur parce que même na kata ya église air moko musique et sala ki moi koko somkie alors balobi et batie nzembo ya phrase balobi mutwa yebi yango ayemba batu na salle bagagi itsona ye organisateur atieboyi aboyi ye mukonzi oui ezaki même revu soki bozwi bilili bokotala aboyi atieboyi mais je vois pas nsona boya jango pona nsona te mukonzi aboyi mais moi je pense que ezali famille na biso ya boya kinini mukonzi yango na boya moi papa incident et salami musique et comment qui ko déranger ezobeta malamu te ya lobi muto ayebi nzembo ya phrase ayemba bato bazaki na salle bayebi ke mwana ayembaka bagangi nsona nsona ayemba ye penza atie boye akoyemba te pour quelle raison toyebi te donc il y a quand même un problème là-dedans donc moi biso toyebi ko pesa yo e ya noté na likambo yo oyo ezoleka wana donc tozowela pe yango te eloko même ki mukolo même ki mukonzi c'est inné babotamaka nango utila utila pa tokowela biloko wana te eza pe bafitilité tokoki kowela te eza kaka ndenge makambo ezotambola soki papa boti bana neti oyo yanga ya liboso ya mibale ezaka bongo mais eza nango te ke tozowelela eloko moko boye biso eloko tolingaki kaka tolela papa na biso avec honneur avec dignité avec respect parce que papa na biso alingaki biso nyonso alingaki. Est-il possible que les lois avec tout ce qui s'est passé à part bino bana papa Wemba za na famille azaka na bandeko na ye bandeko na ye siko opposition na bango eza ndenge nini baza ba pro maman Amazon na bana na ye to ba pro bana nyonso to ba pro bino non actuellement bango baza famille ya papa Wemba si bazali parce que biso toza bato tovandaka musika ba papa na biso balingaka biso nyonso bayaki pe kolela ndeko na bango baza partout misusu kutu baza na biso pe na hotel awa bazolala na biso bazo assister na matanga ya ndeko na bango baza na problème ata moko te bazwaka pe parti pour amutu te bana oyo famille ya papa na biso bayebi bango donc bango baza na problème ata moko te bango bamoni ke bakomi kotindika bino boza kozanga place mais boni bango en tant que parents bakokaki kotelema te ne fils que pour commettre de l'ordre pour que bomoko ezala te batelemaki akata godeshungu akata kutu concert so na koti po alaksa parce que mwana ye mwa comme ça mwana nga kitoko grande fille alinga mwana bana ninyo so na mutu na ndenge na ye donc ayeba oyo boye ye mo ayeba batutu bien donc voilà ngana ajouter par rapport à la question tout ni pour la famille à papa en fait il faut tout à clair dès le départ bayaki kozwa biso na système ya ko caresser biso ko bercer biso et puis bakutana pe une équipe ya famille mobimba baza très poli et puis baza na bato bayebi komi kitisa c'est pour cela vraiment beau sentir bangoté c'est pas que baza te bazali seulement et ça vrai que tant to yekutu baza ko bala biso que papa Wemba balaki makambo tout tika d'abord décision na
femme légitime. Ça, c'est la phrase au bazo bimitse l'Arabie. Ce qui fait que même famille et comment il n'a pas point au baron baroko le bâté mais basé kotala. Les lignes de qu'on a pas si makasi puisque batu baziebi bon bazaki mais sous ba komaki la veille jour bébé c'est bimi donc ezalaki le cas bato moko oyo baza ko empêcher bino bo s'exprimer. La preuve ngai na la kata mort tata moi si na biso direct leki ya papa zalaki wana ba boy d'abord na ko côté pour ba bito ebioté parce qu'il fallait ba luka mutu ba remettre clé ya cercueil na ba papier ya o ezalaki na mikanda tout ya acte de décès et tout. Donc biso bana to yebi ke yenda za chef à famille yeba benga ke bon ma apene kato papa yemba epe na nzema maman ya zali libanda ba boya kota. Après tant to kotina kati to vandi na nous to lobi ba lobi il faut te remettre la chef ya famille biso to lobi chef ya famille yeyo ba répondre biso po ba no répondre na la place na biso famille ba no répondre ba bité to remettre na muto ba pesi biso ba délégué chef à famille na likaba papa mais muto ba bimisi biso tout to yebiété. Donc ça veut dire que ce job il est tellement ça yebi déjà té c'est les asou mobulu pour biso pe balato yeba baya qui après kopé sa biso neti comment porte-parole la bana vous avez kinaye papa mokaza professeur ya mutete là bongo pa kotia porte-parole ya bana mutu ya famille te boyebi yango nganta na koma ki na siliki ngana lobi sur base de quoi bâtir la biso porte-parole biso moko toza ba maman akoyi kozala porte-parole na biso moko te biso il faut tolobaka biso moko mais par grande surprise tomoni ke bakomi ko écarter biso après mukolo biso avant-hier balobi o bato ya comité balingi basola na bana bayoka bana na 17h nzoka bakosaki biso bayoki biso te yo pe mama mazona ebio nga très bien ça dit mère supérieure yuyu dans la kata ba mama mingi mingi o penza pendant baluka na l'air tout mère nanga. OK tangu mobulu ebandi besoin empêcher bino pona nini okokaki kozwa téléphone te obengi mama obi mama likamu nini ye salema papa alingaki bomoko mais papa tokokaki lisusu te ekomaki pasi na pasi wana nde pasi ya papa na biso eyaki na moment oyo surtout lobi ntango tozokende kokunda papa na biso place vraiment nayaki kocomprendre ke nde bato balobaka soki parents za te soki papa akufi bana batelengani. C'est là que j'ai ressenti cette douleur. J'ai ressenti cette douleur là et c'était trop fort. Donc nazala ki sous na temps ya kosala ba démarche te na kende koluka songolo na kende koluka pakala na kende koluka mama nazaki na pasi. En plus voir même que pasi wana ezaki tellement fort parce que atika ki koloba malobe belé a solo la na mwana moko moko biso papa na biso to lobi te ka ayeba ki ka okufa mais ba démarche ya salaki tango sa kufi to comme mona ki ndira yebaki parce que ngana luki baleki nanga de gauche à droite papa psychotique ko solo na mwana moko moko soko soli na mwana moko awebi so papa lobaki nanga boy papa lobaki nanga boy donc biso nyoso to tikali na liloba mais to solo baka ki nzamba zo lokumu parce que nous sommes des chrétiens yango moni na sala ki démarche ya ko ke de luka mama Amazon. Voilà, il a lancé un message au gouvernement. Peut-être mission sur mingi ba comprendre te moto l'héritage arrêté moto awole landa ko kaka moko ya ma campagne wana azapete biso to senga kaka soutien na bolingo ya ba oyokela surtout bana ya mike ba 1 à 2 ans na mawa na bolingo peut-être bolinga i papa ya zayi atikela mukumbi bili papa zate pour lelo déjà bozo sala biso boy. Et bon, au lobby, à ta place, on a ouvert ta porte. Tonton Michel Kabea, président Christophe Mouzou, on a attendu à combo. Tonton Constant Omar, boyebi papa très bien. On a lancé na bino, bolo que la biso solution. Toi aussi un bon, toi aussi un million, toi aussi une reconnaissance. Vous reconnaissez ma soeur en tant que moi na liboso à papa. Les restes, bon reconnaître bango. Boyebi bien que papa zé na bani beli, boyebi. A bomba biso na pochete. La preuve est que surtout on a poto lelo pour amima kabiso na somba billet na bini baluka visate si dende ni le 30 juin ou le 14 toke poto nandinge lelo na koma résident pe na poto tous on a besoin embrouiller pour reconnaître biso na juste valeur na biso yabana pour se reconnaître biso te bo pesa biso telote.
Bakongolais nyonso à travers le monde eloko bozalaki koluka yangoyo. Enfin, un fils du pays, après avoir travaillé longtemps à Silicon Valley aux USA, lance la distribution électronique de la musique africaine, des films et théâtres. Ce service est appelé afronote.com. Vous êtes un musicien, acteur de cinéma, ceci est un moyen facile de faire de l'argent en commercialisant votre travail d'une manière transparente et sûre. Quelle est la particularité de ce service? Afronote.com est 100% anti-piratage, paiement 100% sécurisé, utilisation simplifiée, adaptée à la réalité de la musique africaine. En tant qu'artiste, vous pourriez suivre vos ventes sur votre compte et recevoir des paiements mensuels. Message à tous les Congolais de la diaspora et de Kinshasa. Maintenant, vous pouvez facilement consommer la musique, les films de vos artistes préférés en un clic. Afronote.com, musique et films en un clic. Oyo, eza makambu ya sika. Kende komeka, osepela.